Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman des 3 garçons, maman des 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend Erikokoute la bino partout, bozwami na bandaku, tellement ba pays ont eza différent, ba eza différent, yango topé saka bonsoir, bonjour, ça dépend Erikokoute la bino partout, bozwami. Eza Cuisine Yannick TV aye, Cuisine Yannick TV akapamba, te soki Cuisine Yannick TV aye, c'est que likambo ezali bandeko na ngai. Avant ko ba démission na biso topé saka merci na Seigneur, kolala kolamuka bandeko Konanga, eza habitude, eza kaka ngolu ya nzambe. Ba vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, boko lève na biso e bandi, boko commenter, bo aimer, bo partager et ko ça vraiment bien makas bande konanga yi. Émission ni na memeli bino susu na mukola lelo. Na memeli bino émission akitoko bino moko boyi ba star na biso o baningisa monde o baningisa sera toujours carrière ici la kate carrière tout le temps génération en génération balobi si la bisal aigle génération ya génération balobi ici le péchanga kuna akangi masolo bande konanga nazo la te nazo sala toujours musala nanga zuwa te kanda te pona ba vrai ba abonné nanga na tia bango bazala toujours à l'aise bande konanga ibo tindela kinga ba message bo benga kinga yi si Cuisine Yannick TV ebisa mama si la bisalu toza pe na posa komona ye ba jouer na Xil péchanga ndenge kaka babandaka ko jouer Cuisine Yannick na ebisa ki bino na message ndenge bo benga kinga na ese bino na ko luka mama si ici mama si la na ko benga même na téléphone na ko poser pe mama si la question na respect nyo tout ce qui aroki ko sala ngo e ko sala kaka bien na baba cook na ye na ba star na ye na ba fin na ye e ko sala vraiment bien makasi yango moni Cuisine Yannick azo sala toujours ba recherche na ndenge kaka amesana bandeko na ngai kotala la miniature na biso wana ba audio eza bino mo boyebi Cuisine Yannick aloba avec précision kotala Xil péchanga kotala style abisal baza vraiment ba copine ba koma plus que famille quoi babi ki camarade moko ele quand même bondeko ici le péchanga ba koma vraiment na style abisal ndenge bazalaka oyo ka va ba camarade te me ba koma ki famille ba koma ki ba mapasa elie ici le péchanga elie sila mais tu es comme on est 8 ans moko boye bazala sous ensemble te tu es comme on a silence moko boye koti division moko boye tu es bité vérité cachée moko ezana kati wana tozo comprendre dans côté Cuisine Yannick alobi non ngana on la tinga non sala toujours analyse nanga pourquoi silence wana pourquoi ici le péchanga yemoko pe akoloba ba audio eza si la bisalu yemoko pe akoloba mais ndine ko vana na sala analyse nanga ba maman nanga ba papa na ngai ba kabwe na bango ka physiquement mais spirituellement bazana bango toujours ensemble en dehors et mo ya ba théâtre na bango ba salaka bazala pe na vie privée na bango omoni vie privée ba star na biso ba ko to le kaka na ba télé te par-ci par-là te pona ko expliquer pona ko pesa ba détail et zala rapé bien te bande kuna ngai bazana ba vie privée na bango en dehors ya ba théâtre na biso en dehors ba maboke na biso Xil péchanga alobi bazalaka bien na sila bisalu
si la bisalu alobi bazalaka bien na peshanga vraiment azandeko na yo ka vraiment ser na ye parce que komona moment mo bone époque mo be mama si la bisalu bande su ko jueta kotaki ndaku muta soutenaki ezaki muta famille na ete mezalaki xil peshanga ici peshanga pe alobi ye azana besoin lelo amona pe si la bisalu pe amati comme pe bien pe zangi pe kolela pe pas si la bisalu toza wana babi tozo soutenir et o muninga zana ngo faut ko partager ngo bomona bandeko na bino mo bomona ba video eza boko mona musika aussi la bisalu ba utaka boko mona esika peshanga ba utaka na be époque wana komona nzambe ninga memi bango komisi bango lelo bandeko na ngeza ka grâce ezaka grâce nzambe bino mo bolanda ya bien susu akoleka nazo balancer ba image bino moko bozolanda sikoyo. Il y a des gens qui n'aiment pas tous ensemble. Alors, les gars, tout le monde a ça bien. Mais ngana yo to kabona te to yebi to kabona te. Chacun de nous a pris sa route pour na to mega to uti musika to kola to s'épanouir. Quand to s'épanouir on a ezaki muta muta. Les gens na cause na problème obe et si ngata mo ba 10 000, ata mo 5 000, yo na facilité à débloquer 5 000 mo pianga. Tu vois, c'est ce que nous avons voulu depuis to bandaki. Tant que comme bongo et on a qu'à applaudir. Ba tu so ba charlatan n'importe comment ba mauvaise langue sur ba mangana et que mo pandi continue à faire ta route. N'arrête pas. Moi n'engé SPS bandi, n'engé na vogue nango, n'engé na moto nango. Continue et kende ti les locaux va occuper sous et bah tout ça va pour travailler mais toi tu es là pour la gérer en kaka et moi ça me fait plaisir parce que touti musika na olinga te touti musika na mona osuki na nzela to yo mona na suki na nzela et ça biso kitote et lokana osinga no susu oza Beckham kobosa na ngote oza David Beckham kobosa na ngote et lokana so ngeli ngwa izongaka personnalité principe discipline il faut la nango tu vois on a lobi mukime na lobi belé et par-ci par-là, un de trop, et des fois ça fatigue. Moi, les gens à SB, concentrez-toi. C'est aux analyses. Les sous-sous, les longs web, les bons à l'état, on a dit la raille. Bah, bien fait, ça, on peut béné, mais on a l'état, on a dit la raille. Eux, marquant raille, et marquant famille la raille. Et ça va tomber, ça va être 2 ans, 3 ans, la race, la santé, la belle à vraiment en casse, la belle à passer dans l'opération. Et ça va mentir, l'écran, la tournage de la zone, ils ont participé sous des. Et ça, je compte la raille qui t'a pour la race, la santé. Et maintenant, on a ça c'est quand même la fin de 2 années au Bimazaka pour la cure dans la tia jusqu'à ce que la première opération Youssef a zéro Canada. Dans un temps à vous dire non comment le bien sur l'opération les gens sont dans l'activité. Et par après quand on a opéré là n'a pas laissé quelqu'un dans la pour montrer à soin là les gens dans la tête dans la série aussi côté des Kolo. Pendant qu'on va dans côté des Kolo ma casse de la côté des Alassé. Et au chamboulé mais ça qui va pas comme la série côté comme les Kolo. Youssef ça marché où les a fait pour voyager dans l'Afrique du Sud. Ngai même nazaki parmi tout les sélectionnés qui n'a cité nazaki vraiment côté nazaki na semaine dans la film nazaki soudé you see like prosa producteur et yé quoi que l'Afrique du Sud faut c'est là ça un prosa producteur la bis ngana au Kenya Afrique du Sud parce que sur demande il y a population de l'Afrique du Sud dans le Sénégal a dit ngana au Kenya c'est là ça a exigé producteur à ça que document nyonso donc bon la bengi ya mabe bande konanga bozomona exil peshanga na famille tomonaka na famille bokobotama mibale misatu bokangama mosusu bamapasa kutu ke mosika te bamama nanga bapapa nanga bomona bamapasa wana bazaka kaka tellement baza bango mibale me mutu na mutu akendaka kosala famille na ye omona lipasa mosusu akendaka asalaka kuna mosusu asalaka kuna moto azosala azoluka ase sortir mais ekosala ke na moment mobe bazala susu ensemble te pourquoi ici peshanga akenda na coin na ye azosala musala ne azosala makamni azo évoluer na part na ye na coin na ye te kotala susu SB pe si la bisalo ye na SB ayebe kosala susu ba carrière na ye aye susu kopesa susu connaissance na oya yebi na théâtre oya azui pendant longtemps en tout cas mutu na mutu totali xil ndenga kei avancé bravo totali si la bisalo ndenga avancé bravo en tout cas famille er mo pe bonga bongo omoni na famille hein so moko ka azui ba misu bazui te charge ana nyantu e ya kaka pa na ye
te mais na famille so boza déjà 3-4 bobonga et ça la bien bande konangai au monde vraiment moko pa zangi akosenga pe muninga boka baloba union fait la force et yo zana enga na zana deya zana 3 soto sangisi et pe sa force mususu ici pechanga na sila bisalu bakabwana bango te nini te bazana vie prouver na bango bazana makam na bango basalaka en dehors ya ba théâtre na bango bata maboke na bango bakutanaka basololaka bazalaka na bango ka vraiment baza famille baza vraiment famille bandeko na ngai biso ba star na bango biso ba faille na bango toko créer ba division te parce que division eza un diable division eza nzambe te ba mama langa biso photo la bango toujours bolingo tellement ici la jouaka bien si la ajoaka bien yo na bango na so basangani esalaka kitoko makasi yango bomona ba frère nanga ba vrai nanga bazoluka toujours ici pechanga na bengaki mamams na bengaki mama Sila Bisalu na ebisi mama Sila Bisalu il s'agit que même un jour bo jouer sous na ici pechanga ensemble et ça la biso ba frère na ba bakuku bien mama Sila Bisalu lobaki d'accord na yoki na ebindeni na sola na mwana mama nanga pourquoi mama Sila Bisalu bengaki mwana mama nanga ayebi bandeko nanga bolandi ba ojo wana bolandi ba ojo bomona nde baza partout batambolaka bango mibale bazalaka bango mibale bauti musika bauti teka oto omona lelo lobia bauti vraiment musika bazwi temps na bango bazalaki na patience po lelo tomona bakoma boye po lelo tobenga na Ixil Pechanga tobenga Sila Bisalu bazwi vraiment temps na bango bandeko nanga baza toujours ensemble tokabola bango te bana mama tokabola bato ya théâtre na biso te tolakisa bango kaka amour même biso ba fine na bango même biso ba bakuk tolakisa bango ke mama Pechanga biso ba bakuk tolela yo mama Sila Bisalu kutu yo moko yebi ba bakuk bana na yo et ça la vraiment bien oh nyoto mama Sila Bisalu alingaka ba bakuk nyoso balingaka ngo et que ça la vraiment bien makasi division za mabe bandeko nanga tolakisa bango kaka amour wana tozong c'est la bango amour wana mama Sila Bisalu ba bakuk ba fan nanga ba lobiske mama Sila Bisalu ba jouer kaka na Ixil Pechanga cuisine yannick déjà abenga ki mams alobi ayoki toyebi jour te toyebi mukolo te mais mams alobi ayoki yango cuisine yannick alobi azana e banki te po bomba yango na memeli bino émission o bino moko botala ndenge bazalaki botala ba époque wana bomoni wana mams na biso tabango yeyo esengo bama pasa botala bango bama pasa so balati bama puta na maputa balati jean balati robi ta mam Sila Bisalu aigle tala bango wana tala bango na Ixil Pechanga bolingo toujours bolingo bandeko na ngai baza na vérité cachée o bango mo bayebi biso ba fai na bango bandeko na bango to ana droit kota kunate parce que so ke pas Sila Bisalu alo baza na problème te baza bien so ke pas Ixil Pechanga alo baza na problème te baza bien bon mona ba photo na te baza toujours ensemble baza na ba vie privée na bango ba okiko ya kwa talent te ka na ba émission par-ci par-là non baza na bango bien ba kaboni na esprit ba kaboni na corps boyem so to mona bango te na ba télé mais na esprit na vie privée na bango baseka kabaza bien ba lokwa jibe na wera lelo to mona jibe na wera ambiance te ezu combien de temps bo moni jibe na wera ambiance bo mona kofi na waze kwa te bande konanga to pesa tana ta baza bana mama moko bana papa moko zu ate kanda te sika ba uta ki bo moni mams bo moni Ixil Pechanga bande konanga bolingo nde tozo luka cuisine yannick alobi azaka na posa bolingo amour du prochain ndengo lingaka mama na yo ndengo lingaka njoto na yo ko mama langa ndengo linga muninga so na zoki na yo kapasi yalo kwa so na sali pe Ixil Pechanga mabe oyo kapasi Ixil Pechanga pa di ke so ka sali mamisi mabe mamisi pa ko kapasi bande konanga tozana to soutenir bango bande konanga tozana photo prier pona ba star na biso pona bato maboke na biso pona kozongisa susu amour o bozomo na photo il s'agit que bazongisa susu époque oyo nga cuisine yannick na loba d'accord parce que na époque oyo vraiment ezala que omona vraiment que dio o eza gaz bombe
oka vraiment yo eza gaz bombe kake kaka sila na exil e bama pasa te bana mama bama pasa botala ka bango tande balati même baro bama pasa lipasa ya chocolat na lipasa pembe botala bango nde bazalaki bandeko na ngai totika bango kana ba prière to soutenir ba fine ba star na biso so soutenir bandeko na biso bato basepelisaka biso bazo continuer toujours kosepelisa biso bazawa na pona biso bomoni ici moi ça chocolat bomoni mamisi moi ça pembe bangwana cuisine ya nika lobaki na eli bino kaka ba video wana bino mo botala esika ba utaki botala lelo esika to komi bino moko bo commenter na ba commentaire selon ndenge bokolanda video oyo ndenge bokolanda émission o bandeko na ngai tala nde bazalaki bana ba mapasa il s'agit robe il s'agit manette bino mo botala bolingo après le lobo lobake il pechanga na sila era moni ici pechanga na matanga aussi la kima ko boy non sila roko kima ici pechanga na matanga princesse a ucho kufe la princesse a ucho kufe la petit frère na mes condoléances na para cuisine Yannick TV maman sila bisalo kima ici pechanga pourquoi wana za ser na ye toloba makomisu te pona osali réputation muntu toloba makomoko te bepoka na loba obimisa muninga mabe bande konange za kitoko te cuisine Yannick apesa ne ka ba conseil kotala mam azaki na matanga ya princesse ndenge kaka bakendaka soki omoni muninga moko akufeli boke ko rendre visite balobi lela na ba o bazo lela sepela na ba o bazo sepela il s'agit ko sepela bango nyoto bazana ensemble il s'agit que matanga bango nyoto bazana ensemble bandeko nanga to kotisa potopoto te sika potopoto ezate to créer ba problème to moni ke mamisi azana kimia na exil pechanga mais bolibo créer ka elo moboe o te eri mamisa moni ka exil pechanga telema ke ina ne bise bino akei mona eza ba caméra bozo mona à part ba caméra so ezate o bango basala bino boyebi o bango ici pechanga sala na style bisal bino bango bino boyebi mutayebi azate eza vie privée na bango en dehors abato théâtre bazana vie privée na bango bayebi o basala rapé bayebi o bazo sala bandeko nanga biso tozana biso tobetela banka bravo biso tozana to sepela kana musala ba osela biso il s'agit ko pesa ka conseil cuisine Yannick pesa ka conseil même ici là mama babaku soko mona émission oyo esala nga bien makasi mama nanga ba fine nanga babakuke bana posa ba mona o jouer na ici pechanga ako yo ebisi biso bozara na bino bien bwana problème te soki pe obengisi ici pechanga na SB et ça la vraiment bien makasi parce que wana lobi mwana mama ako za mwana mama soko bengi na oye ana tana e oyane ko jouer que ça la vraiment bien makasi mama si la bisal na ngai cuisine Yannick appuiaka trop na bino cuisine Yannick alingaka bino nyoto bato ya théâtre na biso bato maboke na biso na pona ka mutu te na za na pona mutu nyonso il s'agit to loba malamu excuse bandeko nanga tokoloba ka malamu soki tomoni amabe tokoa pe tokoloba ka amabe wana topesi pe conseil to fingaka na biso te tosala ka musala na biso ndenge bino mo bozomona bandeko nanga to lingana vraiment na amour ya Seigneur tozala vraiment na amour a solo envers biso na bandeko na biso nyonso to lingana bandeko nanga ona memelaki bino na mukolo lelo uniquement eza nango kaka ya mamsi na biso botala bango moko bana mama bana papa botala bango moko cuisine Yannick aloba avec des preuves botala vraiment nde bavanda nde bazali ndenge balati so bayebi so mwana mama moko papa moko lobi oui est-ce que yo koboya okolobeza solo cuisine Yannick akosi ne te bolingo aboyi ambiance aboyi. Pourquoi quelqu'un comme à une époque monte comme au 2000, 2021, au 2000 combien? Non. Tout ce qui a évolué, bakabwana bangote bas ensemble bandeko nanga. Tout ce qui a bango. Parce que bango mo ba yebi vérité mo ezana vérité cachée bango mi balé ba yebi obiso to yebi te bango moko ba yebi ba star na biso ba yebi bandeko nangai. Mwana azam caractère na ye. Mwana za ndenge ne boko za boza pe pire na camarade mo boy et comme pe n'époque mon camarade mo ke Paris camarade mo boazana à Londres
Est-ce que bozasu nde bozalaki bozasu te? Pourquoi? Parce que aza à Paris aza musika osa makambo na ye, aza à Londres aza musika osa makambo na ye, ekomaka na ba feti, ekomaka mo bobimi boye bokutani na ba feti, ou bien musu bokutani ka na ba horoscope mobo, ezasu nde bobanda okanga makangama te. Eza lokwa ici na Sila Bisalu, Sila akoma na makambo ebele ba engagement ebele, ici pe akoma na makambo ebele ba engagement ebele, muto mutaza na tana etant susu ya ovana nde ezalaki ensemble, mutu toke na mwa ba tolia ntaba tomela eza lisusu te, parce que muto mutazo luka ici la binga kuna na osa nini na mezo biema na kuna na kwecha nini SB palobi nga pe kuna na osa histoire nini po baba kuku ba sepela na sana ba nini muto mutakomi ko travailler tellement ba travailler dur ba mama nga ba su na temps repoté ba su na temps ke ba le kana be mission ndenge zaki eza su tango bomoni silence wana silence na bango elexité ke bakabwani silence na bango elexité ke bazana barando silence na bango elexité ke onde to penser selon bisoté baza vraiment na calme baza vraiment na amour baza vraiment même esprit même moral baza na ba solo laka baza na ba kutanaka baza na ba benganaka en dehors ya théâtre cuisine yanika lobana en vérité cuisine yanika ko sarate cuisine yanika lobaka oya moni ona yoki na pesa ka conseil na nga eza mams Sila Bisalu mama baba cook bokota bo s'abonner bokota bo commenter bokota bo partager vidéo par-ci par-là bo même vu bo même mission yo koma pa mamis na bi ke mamis okomona mission oyo okoka conseil oyo cuisine yanika pesi kaka ya mukie na mema kande kona ngai bozongisa bolingo na bino botala mukili ndenge baby ezala te kaka moko akufili pasa na ngande kona nga mwana mama na nga te bolingo tozoluka ezonga na mitema na bino bolingo ya kala na bepoke na bino bozalaki lokola esengo na lipati kotala lipati pembe kotala esengo chocolat eza lokola yona xil pechanga kotala pechanga chocolat kotala mamisi na biso pembe eza lokola kaka lipati na esengo ndenge bozalaki ezala kaka bongo mamisi na biso échanger te nebi ke élévation vient de Dieu nebi ke malgré comme aigle malgré monde ati bazobenga babakuka mamisi babakuke mutu nyoto azoluka yo mangetela mais mamisi nanga zalaka na bonzambe zalaka oyo zali ko changer te mama Sila Bisalu na biso linga lipasa na ici pechanga bozalaka ndengo moko lobi boza na vie privée na bino solo laka ezala kaka bongo ekosala vraiment bien makasi et ça la cuisine yaniki bien makasi mama nanga wana lipasa na yo wana ndeko na yo wana ndeko na mama na ngai botala esika bonyo kwa mi ya pasi lelo enzamba pambole ata wana bozolia bo partager ensemble et kozala vraiment bien ndenge pe ici la lo bien lelo kokozanga 1000 € mais abeti porte Sila Bisalu ko pretenga na 1000 € na te pourquoi pas moi na mama leko ya kozwa bongo pe ezala ka bien bongo nde tozolinga moni muninga na aza faible yo za forte soutenir ndeko na et que ça la vraiment bien makasi bino mo bomoni mamisi baba cook bokota famille bota bokota bokomante cuisine yani kosala musala kaka pona bana mboka biso ni otu papa moko mama moko zua te kanda te ona memaki kaka yango analyse na salaki bandeko na ngai eza kaka ya exil pechanga ya Sila Bisalu ba mama na ngai to lingana tozana bon moi lakisa muninga na okolinga kaye et que ça la vraiment bien makasi bandeko na ngai cuisine yanik azola la te cuisine yanik azosala toujours ba recherche tala bolingo abo olati bubu wana pa lati bubu mama Sila biso bonde ko benga na olata boyo pe lata kuna ba coaching ane zala ndeni ma Sila biso boye biso te ici pechanga boye biso ba coaching ane bonde ba coach bonde coacher po bolati ndeni bonde le sika moko bien ndeni non comprendre péter au monde mona ma Sila biso lati boye ici pechanga lati boye bino nyoto bolata ka ndé moko bokitoko be poko elengi mama nanga on vit une seule fois mama Sila Bisalu tandeko na yo
Ixil. Mama Ixil ondeko na yo sila bisalu. Boende tozo luka epoko ezonga lisusu. Ezonge kosala biso bien. Bo sepelisa biso lisusu. Ndenge ka bo sepelisa biso. Oh diote. Oh eza kake. Oh eza vraiment bombe. Kaka bombe. Et ça la bien makasi. Boza AB. Boza ND. Bama pasta na biso basi. Ba star na biso baningisa monde entier. Ba star na biso baningisa ka toujours. Ba star na biso a génération en génération. En tout cas nzamba lola bate la bino. Nzamba lola protéger bino. Nzamba lola bomba bino na se amoyi oyo. Asale la bino susu ya minene akokamwa. Mama Ixil na ebi ke nzamba kosala grâce okolanda video oyo. Nzamba lola pambola. Oto ana poso jouer na SB. E kosala biso bien makasi. Biso ba faye na bino. Biso ba bakuke. E ke sala vraiment bien famille bota. E kosala vraiment bien makasi mama na ngai. Bolinga boeza nango kaka pa na bino. Kota la bino mibale na ba époque wana komona ba video o ba image nyonso et rappeler biso va makambo belé et rappeler biso makambo belé vraiment kitoko nzamba lola malamu a bomba bino toujours apesa bino longue vie. Apesa bino longue vie akokisa ba posa mitema na bino mofuti malamu ezaka Seigneur afuta bino na ba domaine nyonso na ba temps obo vivre na ba temps obo za bo vivre bo profiter bo sepela. Il s'agit ko fêter bo fêter na lipasa na osila bisalu na lipasa na isil pechanga e ko sala biso vraiment bien makasi bandeko na ngai e ko sala bien makasi boende tozo linga boende tozo pona boende tozo sepela kuizi yanika sepela na lipambola baninga kuizi yanika lingane baninga bapambwama kuizi yanika linga baninga ba avancer kuizi yanika soka moni mutasali malama lobaka bravo soki na moni likamna bi félicitations pourquoi to loba pe félicitations na dako sa uchobala en tout cas to sepeli makasi toza wana tozo sungana toza wana tozo sala kama sana biso to loba na biso ka mabete ya malamu pe to lobaka to sala kama sana biso ndenge kenda ba vrai nanga na kosi faut bien vrai bino mo bokoma na ba commentaire faut vrai bon commenter bon comment na ba commentaire na bon comment bo cha ba j'aime bandeko na ngai et que ça là vraiment bien tozo sungana botala ici pechanga moi ça chocolat moi ça tona njoto mama ici le umela mama sila bisalwe moi ça pembe umela SB Pumba Sen umela balobi époque ezande ayo génération en génération umela na mama bisalu umela na mama Ixil pechanga bo umela na bino boende toza na posa na bino tozo zela bino ka parce que toza na posa to mona mama sila bisalu toza na posa komona mama Ixil pechanga na kacha SB toza vraiment na posa na ekosala biso bien makasi kuizi yaniki aloba na nga kaka pona bino bandeko na ngai ba vrai na nga na osala ka musala bino mo bozomona pona bino bozala toujours à l'aise kuizi yanika zo lala te kuizi yanika zo veiller toujours po bozala kaka à l'aise bandeko na nga bino mo bozomona bino mo bomona botala bolingwa boye kaka pa sila bisalo kaka pa Ixil pechanga bato maboke na biso et ba vrai ba abonné na ngai tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop eza analyse cuisine yanika sala ki na lobi pourquoi na bomba na memela ba oya nga famille na memela ba oya nga bandeko toka bola lisolo oya mukyo na memela ki bino bandeko na nga na lela bino ya trop bino mo boyebi tout le temps na lobaka je vous love na priaka mingi pona bino wa kozwa grâce à kotala émission oyo na pesi kaka ba merci ebele na wa bandie bandeliti suka wa commenter atie j'aime en tout cas s'abonner ba merci ebele nzamba lola pambola bino nzamba lola kokisa ba posta na bino po yende mofuti malamu na pesi ba merci na ba papa nyonso ba mama nyonso bana nyonso bandeko nyonso o batali video oyo o bandeliti suka na kaka kopesa ba merci à la prochaine bye na tikeli bino musique boyoka ekosala
papa na